38e, mais on entend. Non, Vous 18e. pouvez entendre. 38e anniversaire à Quartier Latin. 18e fois 2, plus 2. Ça fait 38. Donc, 38 ans en étant en tête, il y a orchestre, en étant président, en étant PDG. Il y a entreprise au nom, il y a Quartier Latin. Ah, waouh! Félicitations, mon pauvre Mokonzi. Félicitations, Quadraman Songambeli. Félicitations, Makas. Ba ingeta na yo penza ya haut niveau. Ba coup de chapeau na zo bimisela Mama Si, la reine mère. Mama Si de mon cœur. Ah oui. Mama Si de mon cœur. Yemoko lobi penza 38 ans. Elle a contribué. Elle a donné son amour dans Moussala Naye. Elle a donné son amour dans l'entreprise Naye. Elle a donné l'amour dans l'entreprise Naye. Elle a donné Nyoso Yaye dans l'orchestre ya Quartier Latin. Mama wa taifa ejika. Pas changer Kangote. 38 ans yé ko rappeler yo. Et yé ko rappeler yo que au moni ma pekozo tombola lelo yaya kontena nous kengande na zabo et même na carrière nanga na beti déjà 20 ans. Si quoi ils ont 20 ans ya carrière mais ali 20 ans 38 ans d'existence, il y a orchestre la famille. Vous comprenez que non, muto bolinga kabo sala ne concurrence. Muto bolinga kabo beta ne tolo na tolo. Muto bolinga kabo sala ne tibo comparer à muninga na binote. C'est que côté débat on a toko zwa débat on a to clôturer yango. To emballer yango to lukela yango sika to ke kocha yango parce que place wana ils ont mérité place wana te. Mama wa taifa ejika. Fidélité ya Mama Si na Quartier Latin. Lelo tombwami et tomboli Quartier Latin tina 38 ans. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ingeta Mama Si la reine mère. Fidélité à Mama Si lelo et tomboli Quartier Latin tina 38 ans la famille Ingeta la reine mère. Ou me la fanda na ngwende na yo mama. Lelo tozo kabilo koloko la ba. Kukule. Mama wa taifa ejika. Sur na orchestre international les Quartier Latin, Latino international, les joyeux anniversaires na bango. En tout cas 38 ans. Ngamoroto nazoyo ka 38 ans nazolo ba memo pa walobi ya solo to mo pa akosi la famille bozoyo ka Mama Si ndenga zolo ba 38 ans la famille 38 ans cela veut dire que non Quartier Latin et bandi Mama Si azaka na 2 ans Quartier Latin et bandi ngana zakaka na une année donc Quartier Latin bandi nazaka na kolo bandi na une année ou bien à quelques mois. Ah! Non! Félicitations mon père. Merci beaucoup na Fabrice Mande na sima caméra. Mbote ebele na bafani ya mon père Mokonzi. Tobenga bango ba kofifil na ba kofieto. Mbote ebele na bafani ya Mama Si. En tout cas ba fête et pas ina bino et ba bonne fête na bafani tout ya latino. La famille Quartier Latin 38 ans la famille. Ngai moko nandima kité. Un certain le 26 novembre 1986. Ah, la famille. Vous imaginez que nana mukolo ka Quartier Latin na ba mois. Nazaka mukolo ya Quartier Latin na je crois na 10 mois. Donc naza grande sœur ya Quartier Latin na 10 mois. Donc Quartier Latin ezobota mangana za bébé. Ah non, bandeko, vous devez respecter Koffi Olomide. Nazomo nandenge batu baza ko poster, ba misusu baza ko luka polémique, ba misusu bazo luka Matalana. Non, ça n'a rien à voir na Matalana, ça n'a rien à voir avec polémique, ça n'a rien à voir avec Obilo kwa boye na boye la famille. Il faut toloba vérité la famille. Na sepeli na liloba moko Koffi Olomide alobi. 38 ans d'existence ya Quartier Latin. Jamais Quartier Latin ezanga na minoko batu. Est-ce que yo pe yoka ki parti wana to yoka kite? Parti moko ya mutuya na kangi ezaka wana la famille.
Mon père lobby 38 ans d'existence, mais à aucun jour quartier latin bazanga kobeta li solo nango. À aucun jour combo ya quartier latin et sila na munoko ya batu. Quel est le secret de Koffi Olomide? Secret na ye ezali nini bandeko? 38 ans, cela veut dire que non, 38 ans de carrière, 38 ans de carrière, 38 ans d'existence. Il y a orchestre na combo, il y a quartier latin, la famille. Secret na ye ezali nini? O esali que biso yango ngana 10 mois quartier latin. Ebimi mais lelo ngaye yo nazo lobelango nazo mona keza na jeune fille mususu abimi kasiko bébé kuto ayebi histoire ya quartier la tete a obeta li solo à quartier la tete secret ya Koffi Olomide ezali nini la famille yango na lobaki ke Koffi Olomide aza le grand baleine aza na océan azali ko traverser ba océan na ba océan jusqu'à ce qu'il y ait un coup de destin. Mbotama elamu na bandule c'est tout na baoyo bakenda milimo na bango epema na kimia na baoyo bazali totombeli bango mbotama elamu ya quartier latin ya solo lelo zali ko sala succès ou bien lelo yembara lisute ozali ko faire partie na latino en tout cas totombeli yo kaka mbotama elamu. Parce que vous imaginez, à 38 ans, quartier latin est boti combien de musiciens? Quartier latin est pessi pour opportunité na combien de personnes? Mais na roya pour comprendre que na 38 ans ya quartier latin, ezaka na mutu moko. Wana batu nyoso bakoma ozeleza nani? Ezaka na mutu moko. Ezaka na mwasi moko. Ye pa lobite na ye na kuti yango ta msuse se beti 18 ans. Na ye na kuti yango ta msuse se beti 22 ans. Menga nazo ya ko marquer tananga. Il s'agit de Mama Sisindi le cœur. Musicienne oya marqué étape tant na ye na quartier latin. Les kaba musiciens tout. J'espère bien que Moutounio soit d'accord nanga. N'a quoi expliquer que les kaba musiciens tout pourquoi Olandana fidélité la famille. Fidélité, engagement naye à travers Moussala naye. Mama si atala ki ba proposition ya batute, atala ki obatu banda kolobate, atala ki ninite, mais apesa ki fidélité na ye, na o azali professeur na ye, qui est Koffi Olomide, na o azali mobali na ye, qui est notre légende. Apesi fidélité na ye. Tala 38 ans oyo d'existence ya quartier latin. Ata ko mama sai ko kutango na katikati. Toloba to zongi ne bandeli. Kolongola ye moko le créateur. Mama si aye na libanga aye bisi le créateur naza ko sentu que maboko za ya ko kita ngana ye na mabanga na simbisi yo po o mata o kitisa maboko te ngana o peso makasi po mata. Voilà pourquoi mon père Wabinisaki 38 ans d'existence mais à aucun jour babeta li solo ya quartier latin te na munoko ya batu. Ça c'est la pire vérité. Mutazo sala analyse na ye na ndenge na ye mais sengele suka kaka côté ya quartier latin. Mutazali kolobela nduliste na ye o ya sepela na ye na ndenge na ye. La famille il faut suka kaka na côté ya quartier latin. Mutazali ko beta li solo na ye na ndenge na ye yaya il faut suka kaka na Koffi Olomide. Quand on parle de Koffi Olomide, on parle de quartier latin. Quand on parle de Koffi Olomide, la famille, c'est quartier latin. C'est quartier latin, la famille. Yangona yebi sabino. Tant que Koffi Olomide existe, même si quartier latin est cobet à 100 ans, est cobet à 100 ans,
Même s'il s'agit que les lots se retrouvent tout balongwe, tant que Koffi Olomide azana bomoy, comme bois quartier latin et coexister. Voilà batebele bazala qui étonné. Nazomona na ba commentaire, mais Koffi Olomide azala ramuto ba blague. Koffi Olomide aza papa moko linga matalana. Lokola boya sala ki boye, yango ye pazo sala boye. Est-ce que ça 38 ans ya solo? Allez-y, allez vérifier. Nani yango abimi alobite. Makambo alobi eza yango tete, eza yango la famille, eza yango 38 ans d'existence. Batutu o lelo bazali, bakoki même pas kolobeloko, bango nyonso batikali munoko polele. Et puis en dehors ya kozala Koffi Olomide, il est papa. Il est papa. Il est papa. Na fiche basali ya quartier latin babosani mutute mutu nyonso atia passage na ye mutu nyonso atika elembone na quartier latin bacheye y compris bato bazali kosala ke lelo peut-être mabe ekota. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un mais bache mutu nyonso. Nous avons vu na ngambu na bango ils ont transformé affiche wana mais affiche yo original ebimaki epai na biso yango nde makambo histoire ba changer kango te 38 ans ye ko rappeler yo. Et il faut rappeler que au moni ma pekozo tombola lelo ya compter nanu kengande na zabo et même na carrière nanga na beti déjà 20 ans. Si quoi ça 20 ans ya carrière te mais ali 20 ans ya 38 ans d'existence ya orchestre la famille. Vous comprenez que non muto bolinga kabosa la ne concurrence. Muto bolinga kabobeta ne tolo na tolo. Muto bolinga kabosa la ne tibo comparer à muninga na binote. C'est que côté débat wana toko zwa débat wana to clôturer yango. To emballer yango to lukela yango sika toke kocha yango parce que place wana ils ont mérité place wana te. Ce qui n'a su âge ya batu mususu lelo. Na sangisi yango na 38 ans d'existence ya quartier latin. Na longoli ka mwambula muke nazali ko se poser question tango déjà Koffi Olomide babanda ko benge déjà preso bato wana bazala na baajini tango déjà mon papa babanda benga ye preso bato wana bazala na mbula nini tango Koffi Olomide babanda benga ye preso bato wana bazala ki na ajini. On doit apprendre à respecter ba légende na biso. En tout cas, na Gumbi Mutu, on doit apprendre à respecter la légende na biso. Bandego na biso, bapanzi sango. Tozali bapanzi sango. Tozali église au milieu du village. C'est pour cela na ya na concept nanga analyse ça insulte. Mais je te touche, je t'explique ce que tu fais, ce n'est pas bien. On est un concept nanga. Tu peux le faire ce que tu peux faire tout ce que tu veux. Mais concept nanga, eza analyse ça insulte. Analyse ça insulte totalement pire. Camarade nanga, collègue nangai, youtubeur, youtubeuse, toye bako respecter ma légende. Ça ne te dit quelque chose. Et ont le côté de la famille. Ça ne te dit rien. Je te pose la question, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. 38 ans d'existence. 38 ans. Que cet homme Azali Kobenga m'a déjà président, que ce monsieur Azali Koyeba déjà orchestre les Andengenin, Banani Balongwe, Banani Batikali, qu'est-ce que je dois faire? Nini ne sengeli na salle, nini na koko salate. Donc 38 ans en étant en tête, il y a orchestre, en étant président, en étant PDG, il y a entreprise au nom du quartier latin. Ah, waouh! Félicitations mon pauvre Konzi. Félicitations Quadraman Songambeli. Félicitations Makas. Ba ingeta na yo penza ya haut niveau. Ba coup de chapeau na zobi mais la mamassi la reine mère. Mamassi de mon cœur. Ah oui. Mamassi de mon cœur. Yemoko lobi penza 38 ans. Elle a contribué. Elle a donné son amour dans Moussala Naye. Elle a donné son amour dans l'entreprise Naye. Elle a donné l'amour dans l'entreprise Naye. Elle a donné
nyonso ya ye na orchestre ya quartier latin. Et aujourd'hui tozo kaloye mbolokola kukule. C'est quel jour au kota na YouTube oyoki li solo ya quartier latin te oyoki li solo ya Koffi Olomide te? C'est quel jour? C'est quel jour au kokota na YouTube au moni Koffi Olomide na miniature te? La famille, c'est quel jour maman? Waneza 38 ans d'existence à orchestre. Tozonga siko na carrière. Il était comment? Tobandi na 1983 la famille Tokiti. 1983, 2024, bientôt 2025. Combien d'années? Combien d'années la famille? Combien d'années la famille? Yana batu babotama na destin ya kotika b'impact et puis batu wana baza lokola bakimpa vita batu wana baza lokola basimo kimbangu bayaka balekaka mais avant baleka batika ba trace ceux qui peut baleki po bazonga ezala passe eza ba esprit rare ceux qui koti bino boko sala baje koti boye po esprit wana ekende et il y a des sous ezala passe la famille yango bomoni mutu kwa Koffi Olomide azana ba défaut na ye on accepte azamutu on accepte mais côté boulot personne akotombola mungongo ke na Congo na leki Koffi Olomide azate côté boulot la famille. Toi na bandu liste na mboka na biso ba osala fierté ya mboka na biso oui tozozwa par exemple lokola papa Hervé Fally Poupa Inos Bi Héritier Wata Fabrigas le maestro baza ebele bazali ko sala lolendo ya mboka na biso tango ozali koyoko moni ba étranger balobi musicien kingandi azali musicien ya RDC oyoki pe moi lolendo obimbisi pe mapeka parce que ezali ya mboka na biso mena yebisi yo ezali na musicien mo côté tokoki ko comparer na Koffi Olomide tango alobi 38 ans d'existence est-ce que yo lobi est-ce que ya lobi mutu mo côté a lobby okoloba te jika koloba bongo te mama sia ye kokuta batu lokola bazala batu lokola bazala batu lokola bazala batu lokola basala combien des années batu lokola na bao bazali na openda bakenda déjà batika biso tokolanda bango basala combien. Mais nous avons vu une femme à la tête de l'orchestre. Et cette femme n'a pas regardé que non, Nazali moi si la présidente, mais yewana, net jour anniversaire tout monde qui est la famille. Appelez si live na TikTok na ye, père pe na TikTok na ye, na YouTube. Ça veut dire que moi si appelle si connexion na batu na ye, père appelle si connexion na batu na ye. Bazali ko sala ambiance en direct, sans kolanda mutu, mais bazali ko pesa et coïncider que anniversaire na bango est tombé wana. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons célébrer ça. Totali esengo nelongi ya mamasi mais tomoni ba fourmi bangungi baki kokomela mamasi et là où la reine mère vous a posé vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas de famille. La famille, moi j'ai ma famille hein. Je plains des problèmes hein. Parfois ça m'arrive difficile de demander de faire Congo ça. Parce que je plains des choses que moi-même j'ai besoin de se poser des questions. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça fait comme ça? Pourquoi ça fait comme ça? Mais tant ya kokende, au finga mout, au dénigré mout, nazana tawanate. Mais fidélité à mamasi na quartier latin, le tombouami et tomboli quartier latin tina 38 ans. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ingeta mamasi la reine mère. Fidélité à mamasi lelo et tomboli quartier la tête tina 38 ans la famille ingeta la reine mère ou me la fanda na ngwende na yo mama lelo tozo kabilo koloko la ba kukule otiki bilembo o mutu moko te otikali ikoni ya quartier latin banda lelo chilobi
otikali monument ya bomoi, otikali pe définition ya fidélité na cadre ya musala tolongoli love. Olakisi banguna keno kolinga musala eleki koyoka bato. En tout cas beaucoup de bisous mama si. 38 ans ya existence ya orchestre quartier latin bande ko pesinga mama na leçon. Et pesinga mama na leçon ya kosakana te la famille. Eza eloko kosakana nango te. Eza lipa nangu bate. Bravo na mopa o mokonzi. Je croyais que kozana quelques batou ba osale lango analyse parce qu'il s'agit de Koffi Olomide parce que o etali Koffi Olomide moyeba me mango libanda ezate. Bo comprendre que bo beta masolo na muto a banda avant bino. D'accord, pas de polémique. Ezali ka ngwende RDC ndeza kotombwama et puis ko expliquer bino que to confirmer ka makambo to banda kolobake. Tant bozo sala ba débat na bino bozo akamopa bo chakaye aleka. Bo chake musika na ba débat na bino ezala malamu. Bo sangsara mo pa na ba débat na bino te la famille et ça la penza kitoko te et ça la penza propreté et ça la penza normalité la famille. Bo me mo pa musika ya ba débat na bino et kozala kitoko mingi koleka. D'accord ma famille. Merci beaucoup. Na ba fani nyonso ya mo pa mokonzi ba banda na ye. Chilelo quartier la te ebeti 38 ans. Merci Nabino. Nayebe belé. Ba kofi fil na ba kofieti ya tongo. Ça veut dire que no tango kofi abimi bazala na mopa o chilelo bazana Koffi Olomide. Merci Nabino. Ça veut dire que 38 ans oyo quartier la te zali ko beta. Bino pe bozo betango. Bino pe bozo célébrer ango. To kateli bino lo sako. Pona fidélité pe amour ya kolinga artiste Nabino. Cela veut dire que bozala wana. Baloba ke Koffi azabo boza wana. Koffi aza soki boye boza wana. Koffi paza wana aza wana. Merci pe mingi koleka. Na ba fani ya mama si. Bo accompagner mon pa na quartier la te mobimba. Na reine mère. Bo accompagner bango. Tilelo ba komi na point il y a 38 ans d'existence na yo ki mutu kolobate na moni batunyo so bakangi minoko. Ça veut dire que débat est civil. Père arotika la père atato mati atato ke atato zongi ikona kotika la icône mais respect na ba miduliste tout na biso ya mboka na biso to respecter bango pe to linga bango kitoko makasi mais boye ba ke icône azaka moko légende akamoko tala sobo lingete na bomoi bo linga ete soka kufi sobo la kisi bolingo soka kufi c'est que ça hypocrisie amour sincère et ça o laksa ete ngwaza na bomoi en tout cas na pesi bino merci ba fani ya mama si tout ya monde entier parce que bino pende bo salike lelo quartier la te etelema na monde entier et la kisa batu ke voilà orchestre na bino yangoyo et sali 38 ans 38 ans on a cela veut dire que ezala ki na bato ba banda ko accompagner ngo na ba moment le moment le plus difficile il y a quartier latin ezaki kana bato wana bazala ki wana Koffi à vie Koffi à vie Koffi à vie Koffi à vie botikala kotika yete botikala ko abandonner yete bozala toujours na ye. Merci beaucoup, je vous aime, je vous adore. Mama Sideno, femme noire, femme africaine, la beauté d'une femme. En tout cas rien à dire. Maman, tu étais tellement sublime, tu étais tellement magnifique. Ah Mikolo mère Bakufa kaka. Bakufa kaka, rien à dire. Merci beaucoup Naba Fani Nanga. En tout cas, abonnez-vous massivement. Oui, connectez-vous. Tokutani Balasima. Bye bye. Ciao.